ba conseil musupe na famille on a ngeko raté ko yebsa ni bokeba ba noko mususu pe ba koko musupe na kata famille so tali pe bango moko ba komi ko pesa ba conseil mais mokanda Jacques le bete à ton âge tu devrais être un conseiller aux autres mais par contre les jeunes gens te conseillent ba musupe na ba famille qui koko ya pamba kaka kinoko ya pamba kaka so nyo tala payer moko me libala na abala ne libala moto asane kaka zemi ubepe azoika na balabala pe kaka boy mais na tango no lingo bala ye pa ko ya kueka ko ke Suzana mobali wana sala ni yete Pierre mwasi wana yete bongo yo moko ya obalaka batata mususu pe meme ma papa na bota yo mwana no kebi kute ozana pe mwana zumba siko lingo bala mais siko lingo bala alingala kusama yele ne nyosa mukini koma ya bala mama na yo ya bala pe kutu mama na yo te pa mama na yo pe la meme ma akolo ko pesa conseil na libala na yo mais salama yele ye ba pe histoire ye moko libala ko ya ko mo pe mama na yo ye mo pe kutu azwaka yo kana mwana zumba azana pe maître. Merci. Question sur la Yasuka. Oui, voilà. Condition, est-ce que pour faire bala, il faut appeler sa condition pour balayer à A, B, C. Mais quand on a la réponse à la question, avant, il y a une fille qui sa condition pour balayer le son. Yo omita la nano, ba condition nini yo mokora. Ba fille mosusu ozoya non il faut fille wana garçon wana za la licencié za la soki na doctorat za la soki na nini yo fille ozana nini pour pesa ba condition wana et puis ndenge sera lobaki awa alobiki okobanda na mobali azana loko moko te après un temps bobalani zambe apamboli et puis bo créer royaume ndenge lobaki bo créer royaume. Donc, la condition pour ça, c'est la condition à bien. La condition est à la mutu oyo, à la mutu à Nzambe, à la mutu tokoyo kana, à la mutu en tout cas pour vivre na mutu ya bien. C'est tout. Ça la condition est simple. Ok, maman Deborah, pesa biso conseil à suka na expérience na ya célibat ozana ngona ndengo ko conseil ba jeune fille précisément. Oyo baza kokenda ba difficulté na temps ya fiançailles to so ko za na quelque ba difficulté oyo ko yeba ke mingi ba jeune fille ba kena na temps ya fiançailles oyo ko bimisa ngo et puis na conseil no ko pesa bon conseil spirituel en tant que maman mon dieu maman conseillère. En tout cas mes chères sœurs conseil moko d'abord na ko pesa soko zo olingi ko bala komitia na état ya vulnérabilité te na état ya mendiante d'affection te libala eza mendicité te libala eza eloko monte ozokota parce que il faut na kota il faut na zala neti mwasi nyonso oh papa bazoloba mbula ezokende oh nini non il faut na ovanda ndenge papa bana oti koloba omitala nanu eloko nini nga nazomema na kati ya libala okokenda libala te pose la mobali a rendre yo heureuse eza eloko soki bovandi ye amemi oyo ya ye yo amemi oyo ya yo bokutani siko bo rendre moninga na moninga bo se rendre heureux soki ozolo gars il faut na komi kuna il faut chaque fois basombela ngabo il faut est-ce que na mériter mobali wana est-ce que na mériter libala est-ce que naza prête à rendre mobali nanga heureux est-ce que naza prête à kozala soumise obéissante parce que Sarah na Bible aza ko benga mobali na ye my lord mon seigneur hein il faut pas et la Bible nous dit hein Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. C'est kokende kokota na libala te polinga ba mona ngai mobali na ngaza ozana gabari na yo mobali na ngaso ki na bimi fona lata boy non il faut kota na libala d'abord au bangi nzambo yebi que ndenge nzamba considérer biso l'épouse le corps du Christ eza mwasi hein le corps du Christ eza mwasi ya nzambe. Donc yo pesa okoti na libala no yebi que na koti naza mobali naza mwasi ya mobali il faut respecter il faut honorer le mariage parce que c'est une des institutions où nzambe a honoré qui depuis la création du monde. Kokota na libala te okendo manipuler mobali et comme yo na kokota kuna soki afsali boete na kosala boete wana déjà nzambe azate kokota na libala te oloba ngande na zamwa kitoko lo mobali aza na koko sali sabatu de temps à autre il faut oyeba d'abord oza la sécurité na kati na yo pour rendre mobali wana heureux batu pe ba mona ezala ministère mariage eza ministère à partir de ndenge yo ko bala batu musupe ba yo ka posa libala
yo po benda bango. Donc moi si il faut ayeba que mobali te pour que modèle il a licencié nini beaucoup kota ata libala boza bino nyos na université bo salisani et puis nde libala bien bobandi malembe ti bokoko mesika nzambe alingaki bokoma la même vision kokota na vie ya moto te pour que ndozala obstacle na vie na ye obanda kobetisa ye mabaku obanda koro nde eloko lelo tozomona bana basi mingi akoti na libala ale mobali vie na ye eza foutu nga nazoloba en tant que moi si j'ai vu ça dans les mariages akomi komanipuler bana basi obolingi kobala dit j'entre dans ce mariage pour rendre mobali wana heureux pour nazala une Sarah chez Abraham. C'est tout ce que je peux dire. Merci mingi. Na ebite mama ani sokoza na question ya suka okoyi ko poser na batu nyonso awa. Na question o ezaki ba mibali mingi bazoko tambola na ba fiancé ta mususu mibale misatu. Bon ba kozo sala nini? Soka na fiancé moko asi alingi a tester déjà avant l'air abaye akiko so o nano a tester te. Na peut-être besoin comprendre on a ni comment. Azui na o mususu wana o ye mususu wana ba mususu abe anga pena en tout cas avant o swanga pena en tout cas na moni pena o pesi na no penza o bimeli ba panga na o bien penza o so mona po so ki na zo ba po na yebike basi mutu baza ko perdre trop. You know, mobali pour moi so ba sente yo awa mobali yo wana kei ba abimi kei ba yebi de katika ko sente me yo aussi o baby you know o baby donc basi biso ba tozo ko you know tozo perdre trop yango donc tozo linga oyo elonga na you know elonga na ba you know tozo mayele siko mibali oyo basaki azoko tesewa azui oyo ya liboso abia oyo na sina yebi yete akena o mususu na asuite akenzu asali yango o mususu wana alobi ngai pendo ko zwanga te siko eske nazana batata mi papa passer ezali ana frère Bernard eske bosana likamba ko loba na nini wana nani eloko lobi ba azo tester ba fiancé kombo fiancé kutu eza kombo munene fiancé o wana o yazo tester nano azu fiancé te donc garçon o yaza sérieux akolinga ko tester ba fille mikolo to longwana na eloko to solo to tala kana mokili problème ya sida o ezali mikolo garçon yazo tester bato o wana garçon te nga soki naza fille nayebi ke no garçon oyo asi a tester fille wana na fille wana oyebite bon tout ça net oyebite soki oyebite nga kutu na kondima ba tester nga te na ondima te loba soki olingi ngai osi osambeli ke ngande na ozala mwasi na yo tobala biloko nyonso wana ntango tozala epa na biso kuna nga mpe na kotester siko mibali basi mingi pe omona balobike nga na vie na nga tukafuna bota sikoyo na ntango ya fiançailles oyebi te mobali wana peut-être aza impuissant ou bien aza stérile sikoyo na ntango okoti na ndako na ye ke mobali azopesa mwana eyebani ke oye moto aza na faute po azopesa mwana te donc conseil nini eza wana avant na temps ya fiançailles na temps ya mariage conseil kokozala wana tokopesa conseil afenga na kopesa conseil de deux côtés tolobaki awa ke nzambe moto alukelaka mobali ye mpe moto alukelaka mwasi nzambe mpe moto apesaka mwana soki obali bozwi problème yo na mobali na mikolo koza technologie esi avancé soki boza na chance ya kokende kotala badokter oyo bayebi boko régler problème wana soki boza na chance te eza vraiment yo moto oza stérile to mwasi na moto aza stérile bokofanda boko adopte bana na mbongo tozali tozomona bato bazo adopte bana problème eza wana mais koloba ke toteste nano tobota avant tobalana po peut-être oza stérile ba peut-être wana na mariage mpenza eza te ngai je suis un peu opposé na biloko wana mais tokende sikoka na ndenge nalobaki na biloko tozomona na monde likolo oyo soki omoni ke oza na doute na culture na bino mpe il faut ozala na mwana avant tosala mariage boke otala docteur merci mingi bandeko nyonso na baquestion bauti kopose amweke moto aza na question mosusu sankwa na banza bandeko basili kolanda baquestion nyonso euti koleka awa nde toza kozela basuggestion na bino kaka koma ekoyela. Merci, Pasteur Willy Kabamba.
mpona ba conseil na yo. Merci mama conseil na biso mama Deborah. Merci mama Annie, yonde muto collectionner ba questions oyo. Merci tout, merci mingi ndeko na biso frère Bernard pona ko représenter ba mibali ya ba fiancé. J'espère que ba mibali nyonso basili comprendre que responsabilité za mingi na côté ya ba papa. Et puis ba maman aussi ko comprendre que risque za mingi na côté bino ba maman parce que bino tozaka ba perdante. Na banza mama Deborah alobiango très bien été makambo ya ko kendaka na makanisa ba mari de nuit biloko na tout ça ezana inutile. Sambela Jésus comme ta pesaka nzela, n'est-ce pas? Amen. Merci mingi nzambe apambola bino. Amen. Amen.